Départ ya Ambazi Bourgeois na victime vraiment isali pasi mingi komona ndeko na biso Ambazi akei na ye kosala carrière na ye, mais est-ce que asali malamu to mabe parce que tomoni bandeko mosusu ya ba warrior bakofinga bakoloba ba n'importe quoi, mais tokosala mo analyse sur yango vraiment bandeko na ngai e sali ba msusu esengo kolongwa na ye isali pe ba msusu pasi e tokobeta pe lisolo ya Peniel Samba na mobali na ye na fiancé na ye plutôt oyo Peniel tomoni likolo na ye bakomi kofinga pe fiancé na ye e tokoyeba pe soki réellement eza solo libala na bango ekosalama dans 2 mois. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci. Na ba abonné na biso nyonso o balinga biso mingi biso pe tolinga bino. Vraiment bo likez kaka bo s'abonner. Et bah si j'ai belé tokobeta masolo nango parce que souvent bah si j'ai la belé mais bah tant ils ont permettre te mais bande kokande non tu koyeb sabino lelo tokobeta lisolo ya Ambazi Bourgeois ya Fally Ipupa. En tout cas yaza jeune moko Fally Ipupa linga kepe mingi na ebiteti siko denga longo est-ce que ba olingeka mingi ou pas. Ndeko na biso ya mobali musicien ya Ambazi Bourgeois auti koyebisa biso tomonaki sortie médiatique na ye asali conférence de presse abengisi ba journaliste baya na conférence de presse na ye sans que ba journaliste bayeba ke alongwe na victime. Et totoki komona matanga moko elekaki awa ya musicien na bango moko oyo pa utai kotika bango master na bango. En tout cas ndeko oyo Ambazi azalaki wana ondima teke aza na projet ya kolongwa mokili ya matate yango mutu mosusu oboma yo ye wana ka boliaka na ye bandeko mpo nini alobi bongo komona ndeko na biso musicien Ambazi ndenge azalaki na matanga wana bandeko na nga ndenge azalaki na baninga ndenge azalaki na président lomonaki sans trace ke akolongwa eleki ka 2 jours 3 jours tomoni ye wana esali sortie médiatique ke alongwe bandeko na nga. Est-ce que boko imaginer yango na yesa bino oyo ka moto kolia na ye wana ka obomboli ni sani moko moye bateka osalo mabelobi yango bandeko na nga fo tozalaka prudent parce que yebi te nani akoboma yo nani andimaki ke Ambazi akoya ko annoncer biso départ na eboye nani alotaki yango ata na ndoto peut-être olotaki na ndoto mais na kondima parce que toyoki même ba proche na ye mosusu bazokamwa ayebisa ye bango même pas ki nazolongwa donc asali surprise moko selon ye eza surprise mais selon ba mosusu neti ngai eza surprise mo ya mabe ntango ozoprépare départ ezalaka pasi kolingana ezalaka toujours facile mais kokabwana bandeko na ngai ezalaka toujours pasi. Alors tango lingo kabwana malgré esala pasi mais lingo sala ona nenga bien pe osoli na baninga même na misala tomona yango olingo longwa chef no même po wana peza musala chef tango zo travailler na ye surtout so za mwana malamu mwana botosi ba chef balinga te bana wana balongwa ba chef balinga toujours bazala wana pona bango akoyebi so ata 100 ans vanda nanga ata tili wana biso to vanda kaka tozo se supporter ne ba bla bla boy mais jamais oyebi so kinde na yo esala pasi mais fallait quand même oloba pona nga selon nga fallait oloba ta pala bango nyonso te mais ata pa président ye moko ongo loba départ na ya Ambazi bandeko na nga na yebi te butcha na ba commentaire mais selon nga asali na choix ya malamu bandeko na nga même ne tozala boye tango zokola chez les parents et comme na moment mo boye za te vanda ka wana mama sombela ko ka lipa bas futela ko mai na kwante fo obima penoke yeba talo kwanga obima penoke yeba pasi ya koza mwana mobali surtout na bana mibali lelo tomoni na ba BCBG
bakoko bazozalaka wana tobengi bango bakoko parce que baza déjà baleki deya bapapa omona banda bakotaki baboti bana wana bakomi na bakoko kaka wana tomona na bagroupe ebele bandeko mingi bao avance te baza kaka na nsima bamusicien et Ambazi asali soi-disant 14 ans na victime 14 ans wana bandeko nanga eza déjà ebele ebandaka na 2 donc ti akokisa 14 ans eza déjà ebele et na 14 ans wana bandeko nanga toyebi biso nyonso ke bafingaka bango ke bazalaka oui ye moko Fally Ipupa aloba baza eza groupe d'accompagnement toboyi te mais bamusicien wana ndeka bafingaka bango Kofi kutu ye wana aloba ke balongwa babimaka te président ye moko kaka abimaka bana bato mpe basupportaka mais siko Ambazi asali eloko moko ya bien aza non jeune apréféré abima asala carrière na ye donc eza kwa Fally victime eboti mwana ndenge aboti mwana wana ye mpe soko aboti su nde tomona bafabricas babota baweranson babota bafabricas babota babina file mpe soki aboti susu fabricas azwi mpe koko donc eza bongo Ambazi ake kosala chemin na ye abimi epai ya baboti mais sauf que fala senga nde tomona mwana libungi avant ya na Bible avant abima senga pa para na ye apesi par na ye akende ntango akendaki esimbaki te azalaki na facilité ya kozonga la famille. S'il vous plaît, likez, partagez. Mwana libungi wana ntango akendaki esimbaki te azalaki na facilité ya kozonga epa baboti. Mais comme Ambazi asengi permission te abimi boy, eza kwa abimi na fenêtre, abimi na porte te. Ambazi abimi na fenêtre, nga na sepeli na sorti na ye, mais sauf que abimi ne na fenêtre, falaki abima na porte bandeko nanga. So abimaki na porte, to souhaité te ekozala akei esimbi ta kozonga na facilement, mais so abimi na fenêtre po azonga defo ezalaka bakokoso. Ntabengani yo te obimi yo moko na fenêtre. Donc esali pasi na yebi ke Fally Ipupa aza mutu aza na mai na makila ata kosala nini mais esali pasi ba collègue ne ba oyoka pasi. Mais eza bien, bonne chance Ambazi. En tout cas kende liboso sala nde musala. Sala nde musala soko za na mwa musicien na yo benda bango matoi mafinga te ata bazo finga yo sala nde musala. Mwana botosi yende mutakenda aliboso. Mwana impoli azala kaka suka akana nzela. Yende balakisaka misapi pa mutu nyonso na mwana mukia olakisa misapi ya wana impoli. Balinga ketene pa bapara na ye. Mais mwana botosi en tout cas ye wana penza avansaka na vie. Et bravo na courage ya ndeko na biso Ambazi bourgeois. Na courage oyo zanango. Et je crois que musique na autre sala on va promotion toko lobela ngo kaka eloko to sengo ka respect. Eleka respect eleka et puis musala eleka nde maloba na ebele. Mais sinon aussi au coli 14 ans c'est beaucoup de comme bala sali choix na eto pe ses chances. Et aleka ki pe afingi te mais pourquoi ba wario ba ko finga e? Pourquoi ba wario ba koloba mabe na e? Asali nini? Et bande comme ça ba koloba na ti lokola za na sima ya Ambazi. Oui, ça peut être non. Ba msu ba koloba Kofi Olomide. Kofi kutwani rataka na ngote. Ça ekoza peu possible. Mais toyebi ndete. Toza pe na ba preuve te. Alors oyo biso bito moni eza juste Ambazi a quitté est victime et ye moko alobi yango officiellement aleki na télé biso nyonso toyoki a invité ba journaliste ba poser ba question et biso nyonso toyoki ya motu eza to pesa bango ba bonne chance parce que to mona ba papa wemba baleka ba kenda ba kester
musique on peut ba vie ba okola ba petit boende fo ba yaka ezala te lokwa tomonaka na page bempia na banda ba kishiki bens ba vanda wana ba jidele banda ba tuka lujuku tu science ka poto azonga toujours pa we hatomona parce que ba génération mususu wana bakenda kena me page bende kuna vraiment na ebite aso balona soki nini na orchestre wana mais musique na biso po ikende liboso ezalaka esengaka boye po même tomona na batana biso tomona bato bakoko na biso baleka ba Abraham ba Noé banani baleka génération ezoya sekoya ezoya ba inonce bayaki bana ninga ba Vodacom baya moi avant mais bambazi abando sala place moko omona ki oui ozwa musala mo place moko ya likolo donenga zwa bongo yepe skofo abunda azala pe likolo bandeko nanga ekosala bien vraiment ambazi bourgeois biso na la grande découverte opesio kaka bonne chance na nzela oyo poni respect eleka musala eleka pe malobani ebele mafinga penate crèche oui misala nini musique esenga bongo musique vraiment esenga nango bongo ya mwa crèche mwa nini mais faut ta place nini ozo crèche nani ozo lobela yango nde eza important malgré bamosusu balobi ke non azelai kaka azwa visa 5 ans mais tobosana te ke ambazi fali pupa atambwisi ye azalaki garçon mo fali pupa alingaka mingi ozi bambazi batele batango fort fali pupa tanga bakombo na bango même na bémission alors départ na ye tokita tomate esalaka fali pasi mais en tout cas ndeka na ocholoba kolingana ezalaka facile kokabwana nde ezalaka facile te même na cadre bolingo ya kimwasi na mbala même na cadre ya mosusu ozovoyage moko azotikala na badomaine presque nyonso bandeko nanga alors eza facile te ambadisi ya moyen obongisa ndenge nini oke kosolola sikoyo na patron ke nde nakitaki boyeboyebo ekezala très bien lisusu parce que souci na biso eza ozala na relation mo ya bien envers patron na yo fali pupa oyo moko olobi ti lelo akotikalaka patron na yo grand frère na yo patron na yo alors ekezala susu bien soki par exemple oke luka ye bosololi par rapport ya départ na yo malgré osala ngo na retard ekesala ye bien parce que oza mutu oyo en tout cas fali pupa alingaki ambazi mingi mais biso topesi ka ba bonne chance nzela malamu sala musique ya bien landaka lokolo ya président na place outi tala ba genre musique boando sala alors yo pe po kende mwa likolo eloni okosala oui ekezala très bien ekosunga yo na musala na yo voilà bandeko toleki côté ya ambazi bourgeois oyo asili kolongwa na F victime ya fali ipupa aigle moto moko bien fali ipupa oyo abetela biso bamede mede wana eza somo bandeko na nga siko tokoti affaire ya Peniel na Mike Kalambai bandeko na nga déjà Peniel biso nyonso toyebi Peniel aza mama ya bana ya Mike Kalambai et Peniel baboti bana Peniel tozomona ba sortie médiatique ezokende ezozonga tomoni kuna Yvette alobi koto Peniel akomi Peniel akokoma akolemba te mais ngai bandeko na ngai eloko ezosala nga pasi Peniel si azwi fiancé soit disant baobalana dans 2 mois Peniel à part vie ya yo moko est-ce que okotala ta venir ya bana na ye te bandeko na ngai po ke aluka ko éviter ba scandale oyo akosala mpona papa bana na ye enga na bino toyebi ke papa ya bana na ye aza na concert akobeta mikolo ba concert kelandala na ye na Zénith epai na Stade des Martyrs epai est-ce
que penya na yeba ke soki papa bana ne azozwa mbongo eza pour avenir ya bana na ye? Lelo tomoni penyel abimi na raison mosusu ya bana. Est-ce que eza solo ke bana wana bazo souffrir pa na papa na bango vraiment? Est-ce que solo? Et papa ona abala te. Papa wana kolinga. Mama bana wana bana ya liboso ya vie na ya kolinga bana wana ba souffrir. Batanga bien te, makambo ezala bien te. Penyel est-ce que ayokelaka bana ye vraiment mawa? Parce que tomona penyel asala dia berere belé bandeko nanga. Normalement berere o asala liboso o yaka ko sengela biso communauté congolaise pardon. Selon nga penyel akolinga te erreur wana ezonga lisusu. Pour nga soki problème ezalaki angaluka solution nini ata na nzela ya bapara na ye. Ata na nzela ya bato mosusu mpona basola na papa ya mwana na ye, soit disant baluka batikela ye bana asola na bana. Mais quoi que ça la sortie médiatique bo, est-ce que vraiment bandeko na internet vraiment ebongisaka makambo? Nde toyebeli communauté na biso oui eza na ba makambo pe ya mosusu ekobonga bakobenga la police esousoali net par exemple tozwa ka ya mwana nchuka ebonga par rapport ya ka ya viol par rapport ya makambo ngo ndenge kendaki nde toyebeli nga na bino ke jiba viola ye azwa mbongo te bapesa eloko te bakipaka ye te babotole mwana oui. Mais penyel okoza na raison mais bas scandale o penyel la sala bandeko nanga. Est-ce que tango eko seng aza mutu o abandele la biso bas scandale aussi longtemps oza na fiancé wana zo balo dans 2 mois et fiancé ngo penga na kanisa ki par rapport à ba photo bazo tia aza mutu mo azanga tina aza mutu pamba OK. O fiançango mutu pena ko bandeko nanga. Fiançango mobali bandeko ebele ba confondre. Mobali eza kaka beauté te. Oui na nenga beauté batebele ba koloba frère Mike leke na beauté. Frère Mike aza boye frère Mike oui to boy te. Mais na nenge penza ya normal nzamba kila biso nyonso to apendenge mote preuve ne to bima na ba famille différent mutu mso akoza na beauté ke zongi mais mso paza maele te mso paza na mbongo te mso aza na eloko te to lobi te ke Mike aza maele te parce que biso ba congolais to baolaka toujours makambo. Mike aza mayele aza mobali kitoko un bon homme aza propre toche presque na ba catégorie belé. Mais par rapport à beauté batu ba ko finga oh mobali penye bino siko bolinga mobali azandeni. Mobali yango vraiment eza na basi obo dessiner mibali na ba papier. Et mibali wana so landeli bango si 100%. Ba niyo kola kabasi po ta ka beauté na e choko na e. Aotala kaka ape sombonga somba chaussure na ete. Bandeko mobali o penye la zwi aza mabete aza mobali aza homme d'affaires asala ba ferme na ya asala ba makala abokola kasuki pe banyama asala bato mambo voyage aza na ba qualité belé et puis aza responsable aza pe na famille ya mabete. Mais likolo na yo pleniel oke ko fingisa na fiancé na yo. Et faut chaper na mutu na o pleniel oyo ozo sala lelo fiancé wana pa zo tala famille na epe ba ko tala. Pleniel na o sala boy po papa bana ne o kutu dia ba boti bana. Bongo soki mwana biso abali c'est ka o sak soki pe ba problème boya o sala ngo pe pa mwana biso. Famille wana baza banyama te baza batu ba otala. Ba camarade ya mobali ba otala.
Alors ba problème abana boy oya nango dia na média eza na ndambo bato basepela te na oyo ya kosala na média eza pe na bato basepela bazangaka te bato batime wana bazangaka te oyo bazalaka kaka soki mabe eza bango basoutenaka biso kaka na bamabe bango babetaka maboko na malamu te kaka na mabe. Alors pour nga Peniel fallait pas ongo luka possibilité ba solution et cause aller belé oyo koko solana papa ya bana na yo apesa o solana bana soi-disant de toyoki et toyoka pe ba témoignage ya batu bana wana basa bien okozala pe bafingi yo soi-disant ndenge bakangaki yo wana baki kokosa makambo kozalaki na arme blanche eke ezongi okobetana pe kara tomona bato ebele bafinga bango me mokolo moko te tomona bato wana baleka na média babese oyo tomonaka ezalaka nango kaka soki 1 semaine 2 semaines soki ebele 1 mois eke nango. Alors pourquoi pas kokanga motema yo oza na baprojet na yo bota Peniel ndenge bato bakoloba que apansaka kaka kozala na mai kalambai sikoyo oza na fiancé na pourquoi kotala kaka mobali wana po tomoni na ba audio ke Peniel bona ebite wana série na bana baza na maboko na ye da bando tu na mobali est-ce que ozo compter ko se remarier est-ce que boye Peniel ma chérie eloko nini okoluka ozo pesa ba parents na opasi kofingisa toujours ba parents parce que na moni ndeko moko asali émission alobi ba nyonso Peniel akosala ba parents na ye baza wapi bandeko na bino boyebi bana poto te bana poto bayoka na pasi surtout so akomi dia na âge wana oloba nini ayebi nyonso ba parents aime su ba kolela na minicho mais mwana oyoka te elikwa ba bêtise ozo fingisa fiancé na yo et ozo bosana ke bana wana ozo continuer kocha okataki osenga bango pardon mais neti bozo continuer kocha bango mbeli na mukongo parce que ba otala pe peut-être papa banda ko beta maman na ndako tant bazaka ndako moko mais siko bakabwana na bango mama pourquoi bien sûr ba rage ba kanda nyonso na so kanisa ngo baby sa vie na yo abalaka yo me olingaka libala ne suka wana tekende musika patati na me siko bokabwana ozota mobala ngo niveau azokende poto kende tozonga maika ya mobali kitoko na nenga mabete nyonso wana siko ozotala ye nga na otika toyebi ke Peniel akotikaka maiki te mais kezala bien eleka ata na cc ke oyaka nango na média internet oyo biloko etikalaka ya kosakana te tala émission mo namoni na TikTok fille wana ezalaka na problème na libala na ye mobali na ye asatisfairaka ye te et la fille wana asali 4 ans na mariage 4 ans wana mobali atelemaka te bandeko na nga babota mwana ne bandelika nde ezalaka avant libala bamekaka aboyeze mekota mais après wana libala esalama mobali makambo esimbaka te fi wana apasata makambo eleka wana na nde mambo ekoma na média eleka nango histoire wana banda 2000 ba 4 ans passé to 3 ans passé boy mais ezongi lisusu na média mikolo bato bakosalela yango ba-analyse c'est juste pour vous dire que makambo oyo toyaka nango média toyebaka makambo nini koya nango na média oyo makambo esilaka te
et ezalaka bokotia yango lelo après un temps omona ekoma ozonga lisusu kanisa sikoyo kobota bana na yo ya sika na mobali ya sika bana wana bakokola na baklasse na bango place baokende baninga na bango baoyebisa bango nini. En tout cas, Peniel, si réellement ozwi fiancé o bokobalana na ye, en tout cas faut luka ndenge nini ya résoudre ba problème na yo na papa ba na yo. Faut luka ndenge nini ya kosolola ndenge nini ya kotia pe. Po bonheur na ye eza bonheur ya bana na yo. So lelo moni bana na ona esengo faut sepela na papa wana. Donc ezala malamu Peniel luka terrain d'attente. Réseaux sociaux eza place oya kopanza tekete place oya ko sepelisa batu te. Place te akoya ko résoudre problème. Batu ba oya ba kofinga ba koloba mais conséquence et corriger ka yo moko. Voilà.